Shalom, shalom, na balandinyo surtout ya émission kombola bopeto. Nzambe apambola bino bisika bino nyo surtout bozwami. Bolamu na nzambe pe bolingo na nzambe ezala vraiment partage na bino. Na pamboli nzambe oya permettre lisusu ke ngawa bino mama kombola bopeto na koka koleka na kati na émission na lelo na koka kozala na bino ensemble poto eba na kosolola. Na sujet moko vraiment oyo eza très important pour na biso bana na nzambe, pour na peuple de Dieu, pour na citoyen nyon surtout oyo azali congolais ou congolaise to onyo surtout alobaka monoko na biso ya lingala parce que émission na biso toza ko tourner yango na lingala. Je pense que vraiment bato oyo bazali koloba pena monoko na biso bamone bakozala penda mieux placé vraiment pour na koyoka message oyo tozali kopesa na kati na kombola bopeto. Na banza ke bino nyo surtout boyebi vraiment émission na biso oyo keza émission oyo ya kombola bopeto oyo to se bazaka mingi na eloko o etali ya propriété. To se bazaka mingi na eloko o etali ya propriété parce que propriété yango ezali très capital pour na vie ya mwana na nzambe. Yango lelo to kolobela vraiment to kolobela mingi na tina na propriété parce que eza très important to lobela likambo oyo etali propriété. Propriété en soi eza ko lakisa mbala moko bo nzambe parce que nzambe oyo biso tozo servi, nzambe oyo biso tozo salela aza nzambe ya propre, aza nzambe oyo alingaka salite te, aza nzambe oyo bisika oyo ya avandi eza bisika moko penza eza ya bopeto makasi. Bisika nzambe avandi bandeko nanga eza place oyo ezali très propre. Bisika nzambe avandi elongo na banjelu balobi ke kuna bazotalisa biso meme oyo eloko etali elateli na bango ke bazali vraiment na bopeto ya makasi parce que kotala meme elamba oyo bango batie na nzoto na bango bazopesa biso couleur nango bazolakisa biso kezali couleur blanc. Donc tango oloba blanc tozomona mbala moko blanc ezalaka toujours à faire na propriété parce que moto oyo azalaka salite bandeko nanga moto aposo te bato wana bakimaka mingi couleur oyo ezali ya pembe. Pourquoi bakimaka couleur ya pembe? Parce que couleur ya pembe et donc ezalaka moindre kaka salite te ya muke yango directement elakisaka. Donc couleur ya pembe batu mingi bakimaka ngo. Pourquoi? Parce que moi tache kaka ya mukie mbala moko moto akomona ke eloko wana eza taché et batu mingi ba préféraka na bango biloko o eza ya mwindu, ba préféra ba biloko eza mwindu parce que pourquoi mwindu ekashaka salite, mwindu ebombaka salite ko zala ta mususu eza déjà salite ya makasi mais tellement couleur wana lokolo eza mwindu omona ke eza difficile pour mutu mbala moko a comprendre ke eloko wana eza salite. Mais tandis que pembe yango il faut kaka salite koti directement la kisaka ke salite ekoti na kati elamba wana ya pembe. Donc eloko surtout ezala soki eza kiti ya pembe ezala eza drap ya pembe ezala eza rideau ya pembe ezala eza sac ya pembe ezala eza sapato ya pembe eloko nyonso il faut kaka soki kaka ta mwa poussière moki oko remarquer mbala moko ke place wana poussière ezali alors eotindo nini osala nini obongisa yango ozomona bazotalisa biso ke kuna na likolo couleur oyo nzambe a préféra kolata ye moko pe kolatisa ba angelu eza couleur ya pembe. Couleur oyo nzambe asepela kolata, couleur oyo asepela kotia nzoto na ye balobi ke eza couleur ya pembe. Soko tali même ata les 24 vieillards oyo batelemi tout autour ya trône de gloire na ye, couleur ya bilamba oyo bango balati balobi ke eza couleur ya pembe. Pourquoi nzamba azotalisa biso couleur wana ya pembe? Parce que tozana ba couleur ebele, ba couleur eza ebele. Mais pourquoi nzambe a choisi ça ki kaka alata elamba ya pembe ya mulai o babe sopani tina se? Pourquoi asepela kaka alata elamba pembe? Kotala ba ange, pourquoi nzambe asepela ki ke ba ange esenge bazala kaka revêti na couleur blanc? Pona nini? Eza pona kotalisa biso ke nzambe azali ko mettre accent na eloko oyo etali propriété. Nzamba zo mettre accent makasi na eloko o etali propriété. Yango na ye koyebisa mama moko, mama mo Kristo, yo oyo osambelaka.
yo oyo lobaka oza mwana na nzambe mais soki oza mutu oyo lingaka salite sache ke nanu oyebi nzambe oyo ozosalela te. Soki place yo vandaka otikaka ngo ke ezala salite, otikaka ke ndaku na yo ezala salite pe ovandi oza à l'aise. En tout cas ndeko tikanga na yebisa yo seke nzambe wana nano sosoli ye malamu te, nano sosoli ye malamu te. Nzambe oyo tozo sambela, nzambe oyo tolukaka butu moi, nzambe asala likolo, asala mabele, nzambe asala biloko oyo tozomona na oyo tozomona te. Nzambe wana aza nzambe ya bopeto, aza nzambe ya bopeto, aza nzambe oyo alingaka na ye salite te, alingaka na ye salite te bandeko na nga, alingaka salite te, alingaka salite te. Aza nzambe ya propreté, aza tellement propre que alingi ba ope bazo servir ye ba vivre dans la propreté, ba vivre dans la propreté. Peuple congolais, ce qui totali quand même mboka na biso modèle o ezokomela, mboka na biso ezokoma de plus en plus salite. Mboka na biso Congo ezokoma de plus en plus salite. Okotambola na babalabala okomona ba poubelle toni na babalabala na se. Babiloko mutako lie loko azwe eloko alewana abwaki. Ba poto na banzela. Okomona ke banzela eza salite, batu bazo vanda na environnement moko o ezali vraiment trop sale. Pendant que soko ke kotala vraiment bandeko wana okomona ke la plupart na bango baza batu o basambelaka. Baza bato bayebi nzambe. Mais est-ce que nzambe o tozo salela, nzambe wana, est-ce que yalingaka mbindo? Nzambe wana o biso tozo salela, est-ce que aza nzambe ya salite? Nzambe oyo biso tobelelaka tokenaka na ba église tozomona na ba Congo wana ba église tondi. Mais est-ce que batu baza ko se pumone koluka kotia bopeto bisiko bazali ko vanda? Okomona ke bato bazovanda na kati ya salite. Bato bazovanda na kati ya salite pe salite wana excès ya salite bato ba normaliser yango ba moni yango ke non eza normal. Bato ba moni yango ke te salite wana eza nango normal, bakomi komona yango do ezo gêner bango te, bakomi ko vivre na bango na ba environnement moko sale bazo trouver yango normal. Or que eza normal te. Likamba propreté eza kaka affaire ya mutu moko te. Mais likamba propreté eza affaire na biso nyonso. Eza affaire na biso nyonso peuple congolais. Propreté eza affaire na biso nyonso. Biso nyonso senge to se donner na bopeto ya mboka. Esenge to se donner na bopeto ya ba environnement o tozo vanda. Esenge to se donner na bolingo o ya mboko o tozo vanda. Do to se donner ke place o tozo vanda. Eza la place moko ya peto. Comment nzamba kwa kova na mboka na biso si longtemps salite et tondi na kati na mboka. Bozo ibateke salite wana tanga eza concentration na kati na mboka eza lokola tozo benga na nzambe na kati na mboka na biso. Eza lokola tozo loba nzambe bimano na Congo, nzambe kova no na Congo te, nzambe koza no na Congo te. Pourquoi? Parce que salite leki tellement mingi. Salite leki tellement mingi. Or que salite, toyebi ke zalaka présence à Satana. Satana nde mutu alinga kesika bosoto ezali. Satana nde mutu alinga kesika mbindo ezali. Satana nde mutu alinga kesika salite ezali. Yenda zalaka mingi cause ya salite. Et tant que tozotika ba environnement na biso sale, ezalo kwa tozobenga sata tolobi sata yako vanda na kata mboka na biso. Sata yako vanda na kata bandaku na biso, sata yako vanda na kata mabota na biso. Bandeko nanga, nzambe tozo salela, aza nzambe ya bopeto. Aza nzambe ya bopeto, aza nzamba salite te. Aza nzambe ya salite te. Aza nzamba salite te. Toma na no kolongola pena ba salite na kata mabota na biso. Toma na kolongola ba salite na ba environnement o tozo vanda. Toma na nano vraiment ko sala de sorte que yango omoni na kata émission kombola bopeto. Tozolobela ke bopeto eyaka yango moko te yango wana soki botangi malamu mema na t-shirt na lati soki botangi malamu avaba koma na point ya bopeto eloko oyo nanu nzambe alobelelaki ezalaki ya kokombola
ezalaki nano ya kokombola parce que propreté ekoki koya yango moko te ke ye mbala moko s'installer bisika nyonso ekomi propre bisika nyonso vraiment poussière eza te mbindo eza te salite eza te non 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 propreté ezalaka résultat naloba yango ntango nyonso ke propreté na salite eza résultat et résultat bazwa yango mbala moko te pour avoir un résultat. Donc, il faut que loko moko boy ezala ki salemaki et loko wana nde e produit résultat wana. Donc, soki otika ki salite, oboya ki ko bongisa, oboya ki ko nettoyer, donc oboya ki ko kombola, c'est alors que résultat oyo kozala résultat ya salite. Mais tango yo o se donner, tango o se donner, o travailler, ozui kombo bandi ko kombola. Obandi ko kombola omona ki environnement oyo wana eko changer même si ezalaki environnement moko sale mais tango yo oye wana na kombo obandi ko kombola omona ke place wana ekokoma propre omona ke place wana salite ekozala lisusu te okomona ke place wana mbindo ekozala lisusu te mais bopeto nde mutu ekoya na place wana. Yango peuple congolais, bandeko na ngai, bandeko na nga batamangala, bandeko na nga nzamba za tellement bolingo. Nzamba za tellement bolingo ke omoni tanga pesi biso formule oyo ya kombola bopeto, tanga pesi biso yango, c'est parce que nzamba lingi biso mingi, peuple congolais. C'est parce que nzamba za na bolingo na biso tellement mingi. Ke na bolingo oya lingi biso mingi wana yanga lobaki na koki kotika bana nga ba vivre kana kati na salite te non kotika boka na kati ya ignorance te peut-être pona bango bazoko kanisa ke non eza nango normal mwana na nzamba kozala mutu moko asambelaka a prophétisaka asalaka ba miracle asalaka ceci cela mais akoki kozala na esala bato bazomona ngo neti za normal. Bato bazomona ke ta eza nango normal ata ndako ya nango salite ata cuisine ya nango salite ata chambre za nango salite ata biloko sa nango salite l'essentiel ezaka likambo oke kosambela kaka non eza ndenge wana te ozoluka nzambe tia mpe bopeto bisika yo ozovanda ozoluka nzambe tia bopeto na makambo nyonso parce que bopeto wana nde kobenga pe présence na nzambe ya kovanda na ndako na yo. Bopeto wana nde kobenga présence na nzambe ya kovanda na kati ya mboka na yo. Mais tango yo ozotondisa salite, ozotika salite kola, po salite nde ezana ekolaka. Soki eza na mutu moko ta se lever pona ko s'opposer na ngote, pona ko chasser na ngote, pona ko benga na ngote, salite ezwaka toujours ampleur. Salite ekolaka toujours davantage. Lelo tango yo tiki poussière a lelo, omona ke poussière a lelo na ya lobi eza ndenge moko te. Lobi ekobakisama, lobi okune ekobakisama pe une semaine après une semaine tango yo kotala omoni ke degré ya poussière ezu volume. Mais soki ezaki ka tango omoni première poussière et apparaître, osopposer nango ezu elamba la moko pangusi. Ata lobi ndamba poussière susu ekoya tango pote miso panguso komona ki ekozalaka jamais na quantité moko boye exagéré mais soki eza kosalaka te soki eza kobongisaka na yo te ozotika kaka non salite santase salite ezala nango kaka salite tonda nango kaka en tout cas eza vraiment malamu te émission kombola bopeto mama epona kokondane yo te. Émission kombola bopeto papa et pour nous condamner parce que bato mususu ba okanisa neti ba papa ba okanisa kete bon affaire ya propriété ezaka affaire ya ba mama oyo ezaka likambo ba mama nde bato il faut ka rende ba sala non likambo etali bopeto eza likambo ya mama kakati eza likambo ya mama eza likambo ya papa eza likambo ya bana. Okoki koloba te nga naza na nga mwana likambo oyo ya bopeto eza affaire na nga te eza likambo etali nga te eza likambo kaka oyo etali mama nde mutu akoki kosala to papa mutu akoki kosala te mwana. Affaire ya propriété eza mpe likambo na yo jeune fille eza likambo na yo jeune garçon eya likambo ya mwana meme ata ya mokie. Tozovanda awa na baerope tozomona comment est-ce que mindele baza koéduke bana na bango propriété dès le bas âge.
na âge mokie nde baza koéduke déjà bana na bango kolakisa mwana déjà ke ntango osilisi kosakana na bajouer na yo kotika ngo ezala ya kopanzana te il faut mbala moko okangisa ngo nyonso ozongisa na place nango eza de notion ya propriété oyo bazokotisa na bana na bango eza de notion ya propriété oyo baza déjà koimplike bana na bango bazotalisa bana ke fo koyeba place ezovanda fo koyeba kobongisa kotika bajouer na yo ezala disperse te du fait ke ntango mwana déjà azoyeba ndenge wana eza mbala moko kotia ordre na kati ya chambre ya mwana donc yango likambo oyo etali bopeto eza likambo ya bamama kaka te eza likambo mpe ya bapapa kaka te me eza likambo ya papa mama mwana ndako ezalaka ndako ya mutu moko te ndako eza ndako ya biso nyonso eza ndako ya papa eza ndako ya mama eza ndako ya bana bien sûr c'est la maman qui est la maîtresse de la maison ye mutu peut-être akoki kocoordonner makambo nyonso mais tokoki kotika responsabilité na te kaka na mama eza teke ntango yo omoni ke bon eloko oyo ezalaka na place nango te oyo okuti yango wana obi nakolongola te ifo kaka mwasi na nga te ntango akoya ye nde moto aya kolongola yango non ntango omoni ke kaye oyo place evandela ezalaka place wana te eza na tiroir oyo bakaye evandaka longola yango kende kotia kozela kaka te ke mama moto fo ye nde moto aya kolongola yango non omoni ke sapatu moto atia yango place oyo esengelaki ezala te kozela kaka te ke motu moko nde kaka ntango akoya ye nde moto fo aya kobongisa te likambo ya propriété eza likambo ya biso nyonso tu mwa mokie oyo okoki kosala eza deja kocontribue na bopeto ya libota mobimba ne fiske kozwa eloko na eloko kozongisa na place nango eza da contribution mobimba ozocontribue mpona environnement ezala malamu botala vraiment Congo na biso ndenge ekomi eza kosala pasi mingi eza kopesa pasi mingi ezopesa pasi mingi bato baza na susi ya bopeto ya mboka te bato baa na susi wana te tandis ke awa na bapoto tozomona comment est-ce que bango moko bana ya Europe bato ya Europe bamama ya Europe bapapa ya Europe baza na susi ya mboka na bango moko mosusu na nzela nazoya kaka mpo malili ezalaka makasi nalingai nazwela bino vraiment baimage mpona bato bazala toujours batatembe nalingai nazwela bino mpena mwa baimage mpo nalakisa bino bomona comment est-ce que mundele azalaka na susi ya mboka na ye na uta kokita na bisi tokitaki nzela moko na bisi na mama moko azalaki liboso na ngai tango tobandi kokende na nzela mama wana namoni kaka abandi kolokota mo bapapier moko ezalaki na se wana alokoti yango tobandi kotambola susu amoni susu nini papier mosusu ezalaki na nzela alokoti lisusu tobandi kokende amoni susu nini mosusu ezali kwa mwa carton moko boye babokaki na se alongo lisusu na carton wana donc azwi babiloko wana nabandi koobserve nga bifo natambo ya maleme nazalaka na nsima na ye natala makambo nini oyo mama oyo azosala namoni alokoti ntango azotambola misu na ye eza na se azotalaka ntango amoni ke eloko oyo ekoki jamais kozala awa asali nini mbala moko alongoli yango etango alongoli yango akendaki nango tozotambola ti tokoma ye place moko boyeke poubele ezalaki ana liboso akei azwi yango atie na kati ya poubele epo akontinue na ye nzela eteyaki ngai ya makasi natali ngai alobi nzambe mama nzambe abandi mamoko kofaire voir nga ke lesoni oyo natire na likambo oyo nauti komona nabandi kotala ngai alobi me mama oyo mosala oyo akolokota bapoubele na se boyo babwaki eloko eya mosala na ye te parce que l'état ya Europe quand même engagea bato oyo basalaka misala wana ya balabala ya kokombola babalabala ya kobongisa babalabala baza na batravailleur mpo na yango oyo bazalaka paye mpo na mosala wana ke non amoni salite alokoti amoni eloko boye alongoli donc eza na bato oyo baza paye mpo na yango me mama wana atalaki yango te kete bon papier na moni na nzela na olokota ngo te parce que ça na batu moko boye oyo baza paye mpo nango bango nde batu fo baya kolokota papier oyo mpona batia na poubelle mama wana atalaki yango te atalaki ndenge wana te amonaki ke mboka oyo eza mboka na nga mosala ya likambo oyo affaire oyo etali ya propriété eza affaire ya batu nyonso
eloko etali ya bopeto eza likambo ya mutu nyonso etali kaka mutu moko teke mutu wana kaka yene mutu aza charge kaka mpona yango même si eza wi na bango awa eza na bato baza charge mpona yango bato bafutamaka mpona yango ke non il faut basala mosala wana eza na bato oyo baza paye mpona yango mais mama wana atalaki ndenge wana te atalaki ndenge wana te ke non boloko eza na bato baza paye mpona yango natika kaka bato wana bango nde bato baya kosala mosala oyo ya kolongola bapapie oyo mama oyo alongolaki papier wana alongoli bapapie wana mo basalite nso akutana ye nango na nzela alokoti yango ake atia yango na kati ya poubele atia yango na kati ya poubele nga mongo nalobi tellement malile bana osangana makasi nga alobi nalongolaka bagana bimisa susu telefone bana kofilme bon naobetela bandeko ka lisolo nasi eloko oyo eza pe na bandeko mosusu oyo bamona yango eza pe na bandeko mosusu oyo baviva pe eloko wana je pense pas que na moto ya liboso oyo namoni eloko ya ndenge wana eza pe na bato mosusu ntango mosusu na nzela ntango ozala kotambola omona koko moko boyeke azolokota mwa papier oyo babwakaki na se ake nango mpe abwaki na poubele donc esalemaka mingi ebiloko wana nyonso esengeli enseigner biso bato toya na diaspora esengeli te ya biso tozomona ke donc mundele aza na susi ya mboka na ye bongo mpona nini te moto moyindo ozala pe na susi ya mboka na yo mpona nini te ozala pe na susi ya bopeto ya mboka na yo mpona nini ose done pe te mpona mboka na yo mpona bopeto ekoka kozala mpona nini te mpona nini te donc yango nalobi ke likambo oyo etali bopeto eza affaire ya mutu nyonso eza affaire ya papa eza affaire ya mama eza affaire ya bana eza ya citoyen nyonso tu eza ya mutu nyonso tu donc mutu nyonso esengeli ase mettre vraiment na kati na kokombola bopeto eyaka yango moko te bopeto eza résultat ya konettoyer donc après avoir konettoyer c'est alors que bopeto ekotaka toyeba kobongisa baenvironnement na biso tozovanda toyeba kobongisa bisika oyo tozovanda eza vraiment très 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 important eza très important nzambe apesi biso message oyo mpona tolongwa ata mosusu na baignorance des fois tozalaka nango na babolembu moko excessive ke non omitiki vraiment ke bolembu mpenza eganye yo donc à tel point ke ata omoni salite ozoko kosala te ata omoni nini moko bo donc opusaka toujours au lendemain non efforçons-nous ya kotia bopeto bisika oyo tozovanda toluka ke bisika oyo tozovanda ezala propre tobongisa bisika oyo tozovanda tobongisa yango wana kombola bopeto eye kombola bopeto eye koapprendre mutu eloko asika te parce que eza makambo oyo toyebaka eya makambo toyebaka mais de fois tomitikaka na kati ya bafatigue tomitikaka na kati na babolembu tomitikaka na kati ya banégligence pe de fois quelque part eza pe moins incompréhension moko boye tozocomprendre pe te surtout mpona bana na nzambe oyo motu amibengami ke aza mwana na nzambe mpona mopagano ngo tokocomprendre na biso bon peut-être lokwa ayebi na bamakambo yango te mais mpona mwana na nzambe yo oyo oza mwana na nzambe mais oza na droit ya komitika na kati ya salite te oza na droit ya komitika na kati ya salite te parce que nzambe oyo ozosalela c'est un Dieu de la propreté aza très propre nzambe aza très propre alinga asalite ata mokie te alingaka mbindo ata mokie te aza contre mbindo la raison pour laquelle apesi message oyo nayebisaki bino l'autre fois ke message akombola bopeto eza nga te mutu na formula yango ke na formule kombo oyo napesa kombo oyo bozomona ya kombola bopeto na vanda te ke na formule kombo oyo na vanda te na formule yango me nzambe apesaki yango na mobimba nango boyeke kombola bopeto nzambe tanga apesaki azalaki kosatendre na eloko moboye en retour aza na besoin omona résultat ya bopeto aza na besoin komona résultat bopeto na peuple congolais aza na posa ke tanga azoya na Congo akuta bopeto tanga azoya na ndaku na yo mama aza na besoin akuta bopeto tanga azoya na ndaku na yo papa aza na besoin akuta bopeto tanga azoya na ndaku na yo jeune fille jeune garçon nzambe aza na posa ke akuta bopeto
Parce que salité ebengana nzambe alinga yango te, ebenganaka nzambe. Salité ebenganaka nzambe. Soki yo mutu kutu eza na batu mususu kutu bakokala bango salité te po epesa batu mususu na yebite peut-être tanga za zambe na kati ya salité wana il se sent à l'aise. Tam ça na batu mususu OK a se sentaka na à l'aise. Tanga zani na kati ya salité va na environnement moko trop sale azana est vraiment à l'aise. En tout cas soko se sentaka à l'aise. En tout cas ndeko nanga c'est que il y a un problème qui ne marche pas. Il y a un problème qui ne va pas. Aux monde pour mutu normal. Hein? Donc, essayer les temps esika salité, il faut se sentir mal à l'aise. Il faut se sentir mal à l'aise. Parce que ça n'a bien tant qu'on va dans un environnement où est très propre. Donc, on sentit vraiment que vie en goyo. Mais tant qu'on est dans un environnement il y a salité, on ne peut jamais qu'on se sentir à l'aise. On ne peut jamais qu'on soit à l'aise. Mais ceux qui sont à l'aise, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un message où il y a que kombola. Kombola bopeto. Kombola bopeto. Totia bopeto na ba environnement na biso tozo vanda. Totia bopeto. To boya salité. To boya salité. To zala vraiment très catégorie na salité. Donc pas de négociation na salité. Pas de négociation. Pour ça, bah, te bazo négocier na salité. Ah, c'est bon, problème, mais non, t'es bon. To vanda. Non, pas de négociation. Salité toko négocier na ngoti. Il faut to se poser na ngo na ndemo osakanate ki a telle sorte que kombo nyoso za na maboko na yo mama. Kombo eza na maboko na yo papa. Kombo eza tango nyoso na maboko no elenge. Kombo eza na maboko na yo mwana. Pour que à tout moment, nettoyage sur nettoyage. Nettoyage sur nettoyage. Nettoyage sur nettoyage. Il faut place de zo vanda eza la clean. Il faut place de zo vanda eza la propre. Il faut place de zo vanda eza la nabopeto. Eza la nabopeto. To boya penza salité. To s'opposer nango vraiment. Na ndenga kosakana te. Donc salité fait ça vraiment musika na biso. Salité fait ça la musika na biso. Parce que tant tozo benga nango. Et alors quoi tozo benga na Satan. Et ça quoi tozo benga na Satan. Tobi Satan zala musika na biso. Satan zala vraiment loin de nous. Et tant que vous pète eza kokoma bisiko tozo vanda, cela veut dire que tozo soit trône en Zambé tozo vandi sana banda kuna biso. Et ça que tozo soit trône en Zambé tozo vandi sana mboka na biso. Et ça que tozo soit trône en Zambé tozo vandi sango na mabota na biso. Parce que Zambé azan Zambé ya propriété. Zambé azan Zambé oyo ya bopeto. Oyo alingaka mbindo te. Alingaka salité te. Yango tolobi ke mwana na Nzambe ya solo esengela za la propre. Esengela za la propre. Na nzoto na yo fo za la propre. Na ndaku na yo fo za la propre. Donc makambo no nyonso il faut eza la propre. Parce que la propreté c'est Dieu lui-même. Nzamba pambola bino balandi nyonso tu émission kombola bopeto. Na banzake na zokisi mutu moko te soki na zokisi vraiment en tout cas bolimbisa eza juste tozolo bakaka oyo eza bosembo po soki tolobi bosembo te tokobika te bibelobi mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance yango tozo koloba makambo oyo po toza na posa ke bana Nzambe basungama toza na posa ke bana Nzambe tokende liboso toza na besoin ke kosambela na biso ekende penza malamu toyeba Nzambe tozo salela ke Nzambe wana zana Nzamba salité te alors tokoki koloba te ke tozo salela Nzambe en même temps tozo tikala na kati na mbindo vraiment en tout cas moko na biso ko ka tirer quelque chose na kati na émission oyo en tout cas ce qui émission oyo pamboli yo tolobi kaka gloire au Seigneur. Ce qui peut saluer mabe en tout cas tokosenga olimbisa mais tozana kaka nde vraiment pona kosunga toye pona ko blesser mutu te toye pona opesa mutu pasité mais toye pona ko réveiller conscience en mutu ke mutu nyo surtout vraiment alamuka poto koka kobongisa bisika o tozovanda tosala ke ba environnement na biso vraiment ezala propre et kosala biso penza malamu mingi. Nzamba pambola bino balandi nyonso tu ya kombola bopeto. Nzamba sala bino toujours bolamu bo priaka pe toujours pona kombola bopeto kende toujours liboso. Nzambe a continuer toujours kosopa mafuta na ye po la
makambo etambola toujours malamu. Vraiment kimia na mokonzi nzambe ezala na mabota na bino, kimia na mokonzi nzambe ezala na bandaku na bino. Wana tokutani nga na bino mbala sima soki Yesu azongi nanu te tokokuta na lisusu po toyeba na kosolola kaka na likambo etali ya bopeto yango nde vraiment tozobeta sete. Donc ata tokolobela makambo susu mais base na biso eza nde likambo ya propriété. Donc base na biso eza likambo nde ya propriété yango tozolobela likambo oyo ya bopeto ya bopeto ya bopeto ya bopeto ke bopeto erenie na kati ya bandako na biso e bopeto ekoya yango moko te. Eza juste ka likambo telema mama zwa kombo banda ko kombola banda ko bongisa mwa babiloko etelemaka telemaka banda ko longola banda ko luka ko classer loko ne loko na place nango ko tia mwa ordre. Donc ozala pe na ba choix malamu ozo obligé te ka il faut dépenser belé na mukie oko sala pe loko moko ya malamu. En tout cas, nzamba pambola bino, nzamba sala bino bolamu ebele, likambo propriété eza affaire ya yo papa, likambo propriété eza affaire na yo mama, likambo propriété eza affaire ya biso nyonso tu na kati ndako papa mama bana eza likambo na biso nyonso tu to se donner nango po place tozo vanda ezala kitoko ezala bopeto mingi wana nzambe tozo salela akotonda na esengo. Que Dieu vous bénisse wana tokutani na mbala sima. Je vous dis bye bye.